une minute de silence pour la famille du groupe Handicap La Merveille, Maradio, soit équipe de rôle. Et nous tous à la fière, parce que nous allons faire na Congo, en Afrique, parce que la main dans la bouche autorisée. Warrior volontaire, la bouche autorisée, il y a des warriors tout le monde, puis il y a un victime. C'est normal, mais vous allez faire ça, papa. Il fallait ça numéro 1, c'est la Congo, il fallait les lots à un succès. Donc, quand les lots, moi, on a telle émission, il y a confrère rebelle, il y a masse rebelle, il y a porte-parole, il y a mon solo, ma père solo, au numéro 1. La bouche autorisée na bango za la main d'or. Même ça bango. Bato ba yaka be mission ko finga fali. Na ba o ba kumisa ba mission ba za na succès tetilo. Ba ko sa mam fala o sala te. Yo mone ba bilenze mo papa chéri wana. Obi ajibe bien la tête. Bala za Jésus te boli misa ba tinyo. O ba ko ba leka na ba chaîne no ba finga fali. Ba lukaka ba chaîne wana. Ba senga pardon. Ba fuka ma ba senga ba pardon be ba warrior o limisa ba. Pasteur kuta olimisa mundimina ete ba musicien o ba on ba kumisa o ba pesa lokumu baza na succès te ba album ebeta raté ba comprendre que bazo zo makambu te. Des bands à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bands à London TV original. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous en sommes les bénéficiaires de ces mystères. Voilà Zersifo, toujours présent pour le Rosel Abdoumousala, Kitoko Wapi. Je suis avec mon invité, je suis avec votre invité, Obotinengana Mbelabino. La main d'or est à mes côtés. Merveille, c'est toujours même moral. Au fond, la machine, bateau, bateau, partout dans le monde, dans la main d'or. Bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour, Kitoko. Bombi fast. Bombi fast. Il fait ça, on va laisser une minute de silence. Une minute de silence pour la famille du groupe Handicap La Merveille, Maradio, soit équipe de rôle, le petit El Fantastique, El Mosik, El Matador, Bois Farah, une minute de silence parce qu'il y a des stars, il y a monde Mobimba. Et nous avons fait des musiques où les remerciements, tout le monde, pays à Congo. Et nous tous à la fière, parce que nous allons faire na Congo, en Afrique, et na boni bongo, couper ça d'abord Mbote, et pas il y a le véritable code mondial, le futur ministre Yaouli Moucheni, code Yamboka et Papa Soin, Vélorobima la pressing et Soto Longo, joyeux anniversaire à mon partenaire privé, le banquier, le patron qui s'appelle Deka Mobutu. Joyeux anniversaire à toi. Et les lobes avec des côtés à Bedachou, les boss à Bedachou, Fondation à Bedachou. Et la police va tout. Maman, joyeux anniversaire. Et la bosse, on fait ça. Lokumu, il y a maman, on y en sort. On a ça bijou dans l'Afrique, numéro 1. Il s'appelle Fédé Lokwa, industriel Lokuma Maman. La Modi Bongo, on est là Lokwa, stade numéro 158. Na Banda Luana. Et au beau salatier, pour le chapeau, na mouton, ça la moussala, malam, na kata mboka. Il s'appelle mon colonel Patrick Kyungu. Il y a PCR. Azan a besoin d'un chauffeur nyonso. Patron nyonso batamolo baka pour respecter le code de la route. Le Rosa bien mon colonel Patrick Kyungu ensemble musala kitoko yepi la kita sur le terrain à télément ça musala bien et la pesi batutu balinganga bamota ya trop Jilinda ya la princesse otali mwasi ya libala bala tongo ana ta bien elonga bien ndenge ana munena bien Jilinda ya la princesse maman Mokonzi maman présidente la pesi moté Kadi Diamant mwasi ya pembe ataka chokote. Kasi diamant mwasi ya pembe ataka chokote akabara bala arrive so kuteni mo 500 yibina $500 réel ngolo otasimba ya ba 200,000 bala tambola nango la pesi bango mboti parce que bango ni ba soutenir ngai bango ba partenaire officiel penanga parce que moninga la main donné naza la bouche autorisée naza mena
warrior volontaire la bouche autorisée ya ba warrior tout ya monde puis ya victime la scène ba warrior bo s'abonner bo aimer mission bo partager ngo masala nga power tozala bazalani tout le temps to bana mamoka là et bazo bunda et Sami Chicha masala nga Sami Chicha na pese mbote bisika zali Sami Chicha mon ami personnel et merci beaucoup la main d'or la main d'or batou batikali oboka bango na sima to kotana ben émission pour la mono sali prière c'est que mambo to soit le cas très kitoko. C'est normal, mais il fallait azate papa. Fallait azate numéro 1, musique à Congo, fallait lelo azana succès. Ana succès. Parce que lelo na époque quand lelo moi lelo na telle émission ba confrère rebelle, ba masse rebelle, ba porte-parole il y a mon solo, ma pera solo ba émission. La médaille yoza porte-parole. Ngaza porte-parole ti, ngaza la bouche. Yoza la bouche. La bouche n'a pas porte-parole, ba ne ba likolo. Mais ngaza likolo. Ngana le roi motinda mi ya président, ve motinda mi ya ba fanatique ni nyonso net ngaza 0-0 fanatique a fallu pour parce que numéro 1 la bouche autorisée na bango za la main d'or. Les warriors volontaires et après il y a un victime mobimba. Et après si moro de king fallait pour pas moter avec notre maman Bafana Mami. Na moni bongo Kena Macrosis Fiji les bafuta ngambo ya rabana. Merci beaucoup la Médor. Tout le monde côté ce qu'on est mission tout le monde que c'est la Médor c'est normal. Dans ça déjà bien bon on va banga. Nazara déjà bien nazara pepele. Tout le monde. Na biko za pepele. Ne tout ça boué. Baye whisky. Ndapela ne mabeti na bana na whisky. Avant de ban émission baye whisky, o baye noix, o baye bora zolo, o baye nini. Bana na botama na vie na ngana mela bia mbate, na mela blonga na mela shimbok, na bière fide. De ngabena donc deux ça normal. Ça normal pepele. Voilà bloqué où tu kobima, tout le monde va challenge ya ba tout. Bloqué, on est là, bloqué. 1 million et quelques. Vous allez faire ma l'espace à 2 jours. N'importe 1 million et quelques l'espace à 2 jours. N'importe bango. Bateau ba yaka be mission ko finga fali. Na ba o ba kumisa ba mission ba bazana na succès tetilo. Ba ko sa mam fala o salati. Bloqué. N'importe Afrique mobimba na ba star ya libana ya mboka ya Afrique, na ba star ya monde ya États-Unis ya ba France. Bazobina. Ba maître Gim ça obina. Tous les mandaga. Maître Gim ça bina dian. On est là. Ba daju. Ba obina na parler. Même si on a leli mabe. Yo moné ba bina nze mon papa chéri wana. Obi a jibe bien la tête. Na mon ba challenge salami par-ci par-là mais parmi bateau ba soutenir Fali. Autoro ba sarato la zone du sous mon challenge na ndenge tamboli partout na ba téléphone ya batou na ba réseaux sociaux. Mais Sarato la a décidé et puis biso peto constaté yango parmi ba challenge et sali mi na mboka na biso RD Congo il y a Sarato les a occupé parmi mais comme on a fallu à balancer ba challenge na clip plutôt à tirer Sarato la terre pourquoi ingratitude d'abord il fallait ingrat est-ce que ils ont obligé Aigle du Cap la merveille maravilloso et puis Pedolo à tirer la vidéo ya numéro ya soutien na monde non ba Sarato la atia Sarato la tia numéro soutien cité ya mingati le pesi nga pena répondre yo répondre merci les arara obligé fali atia vidéo ya numéro ya soutien na ye na nuku te bimate numéro soutien na ça veut dire quoi yo kana mamno ki no bien kene na bien na loba boye pe na loba ngana za fanatique ya fali numéro 1 les fanatiques ya fali la tambola na ndala ba mise ba boira nga dans na ba pe na za meilleur coiffeur d'Afrique pe lo na za la bouche autorisée ça fali pas ça va il no la bani na ino bani na loba mutu nyonso oya a manka o ba manka fali pupa de au sala bene mission finga fali o déborda ba mo okenda na yo tango yeno kozonga mutabengi azonga azaki mais présenter ba excuse na yo kana bisio si fala za Jésus te boli msaba tunyoso ndenge yo kana so so nanga o so bena la Médor lo ba qui fait la 2010 il y a 2010 bango tout ba tutangi comme bazalati yo na si ça non comme place wana fala za Jésus te osali lisumu finga li misaote ape pape mushwa na bango te ya masumu na bango te
Vous comprenez? Ndet ozabo mutu nyonso afingani fali. So zongi. Ba petit mutu zonga te. Mais gardez ka bandi na yo sala musala non c'est tout. Que koya ko obligé nge batute ke baba na ko poster yo, baba na ko sala makamona te. Parce que mon net singa ninga mabeti na ninga mabeti numéro soutien na yi na États-Unis no ba salité, na France no ba salité, na Afrique no ba salité. Na inka na lo baboy. Afinga mère a critiquer contre la vie privée ya fali. Mais présenté ba esquisse à senga ba esquisse. Voilà esquisse na senga pena on a ba émission ba chaîne o ya on a ina boni ba émission o ba le o ba ngomba leka na ba chaîne o ba finga fali ba lukaka ba chaîne wana ba senga pardon ba fuka ma ba senga ba pardon be ba wario o limisa ba na nera be la mais fallait pas sambila la lobité ya oh il fallait ça pasteur kutu o limisa mundimina ete parce que pasteur a aidé bandimina ete mo za na car a aidé te pasteur kutu o limisa te est-ce que Sarah to a muta libosa finga fali azana tante yo kala bisa à partir lelo fali aza bengi ba journaliste te ba chroniqueuse te pour baya parce que ndenge fala banda carrière na yo banda ti lelo azana bato ba bundela ti lelo bazala na ye ana bato ba défenda ye ti lelo bazali ba fidèle de temps on comprend que on comprend que les musiciens ont kumisa o ba pesa lokumu bazana na succès l'album est bête raté ba comprendre que bazo zo makambu te mais il fallait ba yande zo makambu pas Mike parce que fallait ça remplaçant ya Michael Jackson ou ya kufa mais na minute on a monde o muta remplaçant Michael na maramutu na succès na ba plein na album kitoko na rolata kitoko na maramutu c'est fali pour pas di cap la merveille vous comprenez on a tenté que bokina ki bofini o moni na ninga mabeto moni ko la ba lelo to vanda raboye na tout na rabat ezala nini o bana okumisa mutu mo moye bu olongwe na yo o changer OK pour no bana okumisa fini mutu nazo comprendre parce que moni biso moni yango mona mboka o eza mboka na biso oyo merci na mokonza mboka notre président de la République alors ça les forts mboka ebunga mais tomba biso to ba congolais mitu esala bien te te biso nyonso te biso nyonso te ba biso ba comité esala bien te biso nyonso te hôtel bar ambiance ba ça soutien ba biloba loba kotonga tout ça yango mo to progresser ça te parce que les autres ça la fier parce que ba succès to ke malemi po ba balobe belé mais Jiba Salara succès l'époque nae le roi de la forêt Igo a format bimisa bana liloba obeta à la succès les Kofi Olomide les gens à la succès papa Wemba watika biso à la succès et venanga muku wa bongo Félix waze kwa uto bimisa single mo ya kitoko makato ola na muku wa bongo mutamayele à la succès et ça la époque na bango époque il y a bavé basala succès mais comment on a papa Wemba avant atika biso aloba à kabola génération te à sangisabi génération abi tous les générations veut dire que génération na bango la génération 5e génération les mamba génération ndezo luka makambo jiba boya makambo voilà papa Wemba leki papa chéri na musique na mamutu ve beaucoup yemo ayebi papa chéri za bombe abeta album et cartona abeta ba stade ba c'est le bazar succès na lobi boya abeta ba blog kanga sala succès na ye lelo et pesa pe mamakambu mais na ki lelo ana succès te OK c'est la bref jana ko ma place comment ana succès te na ki lelo mais papa Wemba beta la bamboka mususu o papa chéri na la beta abeta mboka mususu pe ba mususu papa chéri le abeta ba concert ba 200-300 dollars ba beta ba place mususu o BCBG beta na honte ozo pas na on néglige BCBG to na ofinga BCBG ça la succès et beta ba grâce stade et beta ba mambe belé zo ba disque d'or zo makamutu lelo ça la papa chéri ça patron millionnaire mais na lelo BCBG a un succès, ça album succès, ça c'est l'organisation. Mais si quoi, papa Wemba lobi, tous à la fière. Moutumbo côté mise monta télémagi pena pour bundala bango zalaïté. Mais ça y est le seul remplacer à Jésus-Christ. Parce que les lois a fallu remplacer à Jésus-Christ. Parce que Jésus na musique congolaise Jésus yaki Big Samokini Jésus yaki ba Big Samokini biso batama sumu ba numba tout ça les lopé
akenda na ye parce que remplacer Jésus c'est aigle fallait ipupa aye kobikisa musique ya Afrique pe ya monde mobimba po musique ya Afrique ekufaki ya monde ekufaki neti ngala yoka na anglais l'anglais kutu na yoka na ngati na apela tina oyoka musique ya Michael Jackson yo fala l'équipe ba Rihanna ba Beyoncé bango tout aleki bango aleki ba so tundi ba fiela ba kena ba boîte yoka o fiela ba boire ma o ba bio to boire kama to ba kena ba boîte to kena kuta bona na ba café musique na ba millionnaire na ba les partenaires parce que kuta na ba 4 ba lycée au sanga na biso tout na bango sko ba nzemba ba Rihanna ba no ba na anglais wana yo interprétant na lingala aye bien wote so ben Rihanna so kumisa satana e so kumisa nani mais lelo tout ça fier pour na fali pour pas dire azemba lingala toujours comme message comment on a plus de basketteurs il y a ba star ya monde ba milliardaire oh pendant il y a 54 ans na bango ba invitera toujours fali pour pas gagner à kena refelete azana cacher ba pesarae plus de 60 000 euros. Vous comprenez? Tu vois, la griffe, il y a ma casse. Tu vois, il y a fallu pour pas aller à Neymar, à ma famille, à Kardashian. C'est depuis que la vie n'a pas mon attendre. Attends, tu vois, Neymar. Depuis que Saloni, c'est celle là où tu m'as créé au belé, au zolo, au loba, à Romain Mouteki Bilamba, ceux qui me doivent quand ici Bilamba la porte à PCA, à la Kinshasa, Teki, moi, je suis pas foutu. Elle a tourné aux États-Unis. États-Unis les arabes qui n'ont pas chez développer. Ok. Lauriane, la belle femme. Je te manque tellement beaucoup. Donc, je suis ici. À les États-Unis, Lauriane. Lauriane, on a 4 États-Unis. Moi, ça peut me. On peut expliquer. Aux États-Unis, parce que Missa fallait aller aux États-Unis. Missa fallait faire à côté. Missa fallait faire PDT. Dans ces affaires-là, ça lesbienneté. Le seul orchestre c'est basé stable lelo ba voyager ba mboka nyonso mais fallait na bateau ba voyager ba pays tout et ça orchestre fallait ba kimate le seul orchestre c'est oyo tala dans l'orchestre c'est betara vendredi samedi dimanche ça dans le temps l'orchestre on a fallait le ba des orchestres da groupe d'accompagnement c'est là dans le bango ba orchestre fallait un groupe d'accompagnement et ça l'orchestre c'est oya Congo o baga ke barana 6 ba betara vendredi samedi dimanche to ke IBCBG betara samedi dimanche na ville merci pe na batu ba fongola ba kermas pour ba beta depuis ka betara ba vendredi samedi ba barbecue ba dimanche la personne va se le wana so ayekin ake oluka ba relation mo mo innocent pas beta ba samedi vendredi dimanche est-ce que ngapela ni avandi boina rotanga yes nenga la vandi boina mais ozotanga ba musicien est-ce que nenga la vandi pena na choko est-ce que nenga la masa rapport ayi banda na banda ma TV de médecine na zara noir innocent na zangolais est-ce que ngata kuma mutwa otangi des pics otangi papa chéri. Pourquoi pas tant pays innocent? Papa Chéri est un grand musicien, à sa fierté, à Mboka la biso, ba mima drapeau musika. Mais Azana succès. Congo yebi. Mais innocent Azana na succès. Azana. Abimana Vodacom. Ah garçon Abimana Vodacom. Chocolat bolorola nga yewana. Abina pe kitoko a fallu. Tena tuni au garçon. Abina loketo. Abeta rappel ba 1 million de vues. Na bibo garçon mo bazara chocolat mwindu. On a dit que garçon mo bazara chocolat ka mpousser bo Abimana Vodacom. Azala Tilelo. Azala wakuta na fali kam. Ezaki na Côte d'Ivoire je crois. Abetani Bakara. O akukutana de o ba invita ka ye. Ba invita be fali. Ba invita ba mbale. C'est faux. Comprendre nga balé. Tout so mali ba comprendre. Tout so là. O nga na yebi Abimana Vodacom azala mwindu, azali mwindu chocolat. Lokola nga. Mais oh si ko ba bengisa ka yowana pour avoir un impact na succès permet na fali amo na fali boy pour a Michael azaki pembe ya ona ina lobaka oya mundu wana kama pembe oza mina fali za Gezma wote lobite Gezma pembe abot Gezma wote mon frère la PC Mbote dès que musique kitoko ma félicitations na yo a na mbongo lui tara jouer ka bena 400 $ na Paris Club d'abord c'est to ça le boss Keke le Libanais puissant le boss Keke ukoloka ya Paris Club et ba manager tout tous les DJ tout et la sécurité tout musala kitoko kuna et ça bota ma pembe azara pembe ngala lobika oya Bimana Vodacom alaki chocolat si o zolo balanga ye wana mtako ma pembe c'est normal répondre c'est tout ba réponse c'est zanga ba question mais ce que ngala zo comprendre oza
oza côté nini po soki na tuni question ya bato mosusu kotanga kombote mais donc tolala wa ebi ke tolala na émission po ozoboya korépondre baquestion na mosusu na kotuna aussi pena eloko afina nga fandi mona badaba omelani baza lesko batimisi mwa fali ya se mona epesa mare na posa ya ye na posa pena wana posa pena mare aso bata papi muswa apangusa mais donc ndenge siko tokende boye na boule na si sa question te oka question te oka question te oka question te allez lokota pata tala to beta ba générique ça la scandale bon to beta no sur la braza conseil les tala 4 ans fali pupa bana ba malade yagi ndoki la covid 4 ans fallait habiter na Brazzaville mais ko quitter fallait pour pas la Brazzaville c'était tombé bambi le quoi Rwandais wera le bana ngolo babi ba yambi le roi plus que roi pe cortège ezaki wana ya présidentiel ya ki ko yangne ko zwa fali moyen fallait bima na rapport rété avec ko bima plus ba air mo be ya ide roleka ya scandale concert VIP bazo le la banité concert katana. Merci na Aigle Fali Ipupa. Azo se pesa toujours ma fan naï. Azo se pesa toujours. La merci na Mokonzi Soulé Kauka. En ça qui nous sala qui togo et 50 balondo maître privé à Fali Ipupa. Et dit badia ta monté manana boduka. Bazo sala toujours fidèle avec Fali Ipupa. Ba maître tout à Fali, ba petit tout à Fali, ba soda à Fali, ba warrior, ba kumbata tout à Fali Ipupa la petit tout mambote. Bon ça msala kitoko mais ba jour tu ko le katoka ki bangonde ba takaki Emile alias na kata sala te bataka Emile te Emile azami mission déjà silaki asila de akala azangai mais tout ninga na répondre Emile de asila ka azangai tangai na besoin sur moi part ba ya memo na bemi so monde ti lelo boy papa chéri bien personne ka mission tout pose actualité biso beto ni papa chéri ça binoni pour wenge uti ko beta bango dans l'ensemble za papa chéri te wera beti to moni Emile ya beti batoni stade atoka matinga komisinga ta esclave na fiba makolo na bango zata motoki wana nyoso amu balanga aimez-moi fali ezalaki nini fali na Emile ezalaki nini balongola ba moko ya mokili baba baction fali na mais bon répondre ba question pour tokenda tolala fali na Emile bawelaki nini Emile on a biso Emile azangai mutazangai bawela ni mutazangai awela na mutazagu te adaki ngaya yaki ya wapozo mo impact batali mo na ba TV parce que critique azo impact ça il fallait toucher à Aigle mais Aigle mtatine ba to beta ete la baide fali yuma aza boxer aza judo kama mtu fala za wa américain wa 50 sa bazala le roi R Kelly fait simi yemo bina mo ruta obeta sabu ba 50 ballon l'autre moni ba maniqué bazo misuzu ko soutenir fali pour le concert le 29 to moni njo rapé azawana et puis awa tout le monde ya sara to na obete 12 wenge est-ce que na musalo bazo sala ba maniqué yako benga batu pour le 29 bato na stade est-ce que bazo récompenser ça musani pour benga batu pas fali mani kaza bato ba soutenir fali la tunio aza warrior longola na makamwana mani kaza nani po abenga batu ba yo bosa ni musala moko te ya kolobelaka fali ya kolobelaka batu te mongana défendaka ba œuvre ya muto ngala linga mingi na vie nanga c'est Fali Ipupa on comprend bango baza bato baza plus que intérêt de so ba kabele mbongo te soki ba poster yete soki pe ba bwaki yete alongwe qu'est-ce que pas mission ruta akufa kala comme okumisa ye belo ezo sala nga paso nga pena na kusenga fala obaki kaki paka kokolo makasi les actes pour la limbisa de presse pas continuer au bon parce que on est comme le rôle à ko sakana na Aigle moni fala za maike ba kombe on dit bango ba comprendre que baza balo premier la fali ba kei ba fini fali ba critiquer fali ba moni que fali ngo na ba critiquer à numéro 1
aza star na monde musique internationale remplaçant ya Michael Jackson na monde c'est Fally tozonga parce que avant bazonga punir bazwa moi eloko moko ya baptême parce que biso ba warrior non te permettre bango te ouais parce que muto afinga yo tant azongi c'est ka bosana ke eloko parce que bosana ke eloko parce que ayanda lu bien susu ko zo eloko bien pourtant ko ke susu pour afinga donc ba kisinjora ba manike ba sarato les forces de notre pays Benjora longolé na makambo wana parce que aza leader Sangoa en orchestre lelo abisé lo bonze mo kitoko ezobeta o comprend longolé makambo ya za kala mbanga yanga mbanga ana Fally kala mamte yeku tuté parce que bateau ba bundela Fally bateau bazali ba soda Fally ti lo baza quand on parle de soda soda za lo ngabu na bina soda Fally obi combien de ministres ba benga nga la téléphone allô la main d'or endeni mais sinon nga fait na lukula ta catch mo boya ebele na lukula ta catch mo boye lo pena kuno ya boy ebele ba benga nga ebele ba leader a miner ba benga nga petit na ndeni to peso mo 3000 dollars bana yo to peso mo 3000 dollars ndeti yo lo ba vérité bomba te to peso mo 3000 dollars mo boy lo mo kuna poto moni niveau na petit na mabe ya ko pesa na makam ozo parce que grand ya posa na pesa mo yani na linga Fally ipupa pona mbongo te na linga pe Fally pona poto te parce que nga mona ya mère na nga na poto ma petit frère na nga ba Christian bana Mikili ba Christiane et ba grande sœur na nga kutu grande sœur na nga za ana kin il s'appelle Paulina une belle femme grande sœur na nga na kin nani na toi ni na kin mais Sabina ba na famille na nga ba bande na poto famille na nga ba na poto après c'est na vivra bien toi bien de la famille de soki dia bois dia na 4 mapang ou 5 mapang yeba ki vous allez bien dès que na vivra bien na la na clim na la mukana clim complexé ku tuti na ka complexé pour tout parce que nga moko ndam na mata dia ba vieux ya blague ti na bani carrière na ngai ya TV na 2010 si lelo na za na ngona 2000 vina nga Gelor Ciseaux donc quoi faire Koffi Olomide ta salanga mamono OK on comprend ya blague ti na za na ba relation ya osaranati ya batambo Eric Mandala ba tête naï ma bogo bank monter ma Rachel Fouta ba papi kake la foot ba grève fouti la liebo na kata loi na wana ba tu a loi na bisi ba omboti on comprend nege ba pré numéro 1 patron les ba patron na kata le président Rodi on comprend les autres tali pour na bo santé bienvenue moko le fomi là c'est ba DJ Abou Bazali ba Mboma Bazali et ba MC Yvan ba voter ba soirée na monsieur ba leli ba mairie tout ça la wana mais ce que dit on le barrière zala fidèle na mission na yo ozaka wana teke oza fanatique mo ya Fally longo ki ya po yozonga lisusu non muto za ya lokola zala fidèle pas moi si yo bali faut oza fidèle pas na yo ozo pone Fally azana besoin teke o ba journaliste o ba nani pour bolika débourser les promotions sur la tourne sa stade sur ni non faut pas le belayer est-ce que moi les grand liboulou non le bité papa on est amis Fally a reporté stade combien de fois a reporté combien de fois yo kana plus exemple moi omoni mikate oyo makrosi salia na mikili na ba keina ba pizza wana ya lo stade marti ça m'a dit mike stade marti lo mike bo sentir ebimeli eyembeli bo sentir bo comprendre que ba tout ba loba boye omoni eti ba journaliste o antenne au s'appelle comment Virginie Manganga gardez banino ya so zo mona tomate na yo tomate Virginie le bina vérité tali wengende ba beta ki Virginie gardez bandi na yo dès que wale chèque abasi nyonso ya Congo ah non wale chèque bene abasi nyonso ya Congo ndende ozala wa pena les chèques ya basi oza goûter oza kitoko te gardez bandi na yo so za na succès te royate pour biso oza succès na mais donc ceux qui muta lobi ma Fally e komi ya ofinga pour aller loba de ala bango na pe loba on pe na loba ngo lelo na loba ngo muta rotanga comme ma Fally te mais tanga musicien oyo kumisaka ozalaka na so azana succès te ba marabu banganga base belé na banjili na ba delvo bokeno pe ba ko za succès fala za Jésus remplacer Jésus Christ place à aigle ozo comprendre de ba Virginie ba bato ke baso basila kala basila ngai de moi si ndo sila o monde sila ngai o sila ngai bongo de luka mingi mi osukola na javel o dinisa ngo kotisa pena na tomate faut ça la bien
pour comme un goût. Mais Virginia bien parmi bateau parce que Virginia fallait le premier album. C'est autant qu'on fallait commis bongo. On a levé coquille, na minute au falling pour pendant ça. Ça porte-parole. Ah, pour ça me soutenir. Ah, ça porte-parole mais en actualité. Ah, pour ça me soutenir. Antoine Zarastan. À part la bouche autorisée n'a rien à mot. Nabi fallait ça pour ça me soutenir mais stade de ton dara. Ah, pour ça me le belé. Mais non tout nan. Non le bien fallu. Non, bango ba leki fani na succès. Ceux qui déjà ba misère bazalana bango ba na succès té. Ndeni ba roya et permet la fali pour ba même la fali ba. Fala za de na succès parce que kanga de Afrique mobimba. Au monde na ba drapeau ya Cameroun ya ba Niger rozala wana na stade wana. Omoni ba to ba beti ba stade wana. Omoni drapeau Cameroun eza. Ya Ngoleza, ya Brazil eza ezate. Ezaki événement ya kasi on nga na tunyo. Événement du siècle de l'année. Événement wana soki napesi mama pasteur mama pata mboti soki mama pata loba ikake Igwe de la Forêt ko bimate vano na ndako banga basala piaka parce que mutatoni sa stade wana c'est le roi de la forêt j'ai bien pena batoni na lobi na yo mutasali ke stade wana tonda bateka ba bieza wera son mutasala ba musicien force la bango nyonso na lobi na yo mutasali tonda na c'est Igwe de la Forêt wera son toka na naza porte-parole ya 4x4 te tango ba basala 4x4 ngala boza ba fanatique ya 4x4 bazala rajouter ba kufa Bazali 4x4 ebisa fait rigolo ba grand musicien côté na stade wala balandaki wera bata Robino Mundibu bata Goga Ertio Watanabe Boss Live batu ya Bina File koko na balandewe batu ba Wario ne balandele batu ba Goloa pe balandaki 4x4 ba Goloa ba peso ba Goloa balandene bakotala ba père na bango bangi ba beta bino musique ti ba bi musique te parole ngo ba ni faire rigolo bindule te et faire rigolo à Messi à Congo ça la faire tambo kana biso et habite la musique bien mais actuellement mutali karabango nyonso na succès n'impact na mamutu ils a fallu pour pas di cap la merveille ba golo baza ba fanatique mo boye omoni so ba tche omoni garçon so tche choko il les a promis choko makasi et le rôle bezate ni ba ya osala mambo on comprend on le rôle ba pecho le roi ba liboga de la prince petit mo ba uta mbujimai non comme wana ça regarde de la presse on dit que garçon mo boye a uti mbujimai na mboka pena parce que nga botama na beau marché nga botama na ville na botama na beau marché na botama na capitale nga botama na beau marché avenue Sanza na kola wana na botama wana na kola na vie bene beau marché yi quartier ba libanais mo lelo ba bakena ona kenaki ville na kenaki beau marché ba complexe pour bon marché kufa ville kufa tant biso ngala biso to vana na ville na bon marché il a qui quartier mo ya ba patron pour vous ala le pan wana c'est famille na mieux ya la to tanga ba ndatanga classe non ya cher on s'en prend la bota mi parce que petit wana boga de la prince petit wana boga de la prince a dit vérité petit na abota mi na mbushi mai be place ba sala diamante pe place ba sala ma bendete place ba sala na mabanga place ba lo bisa mabanga na mai pe tu zem mama na bango mama ya les bogards de la presse abota les bogards de la presse na mai yo ebimisa mabanga c'est là sur la bogards de la presse les bogards de la presse a fallu pour pas disque d'or à l'okuta ya kala le bibo ke bogards de la presse abota na mbuji mai mama wa abota bina mai yango yo abota mi wana abimi siko tanwaye envia de abiso ngade atala ngade na TV na radio swag na radio basa kitoko na radio ba relation kitoko na côte na milada champagne déjà kala net nga ya lelo na ko mi champagne te parce que champagne nga mila ba champagne ba 2007 8 9 10 ba champagne ko ya lelo mila nga ngoti parce que dans meli ba champagne trop na côte ba place musus OK ba congolais ba kota te ba bote musus zaïe congolais ko kota te mais mine moi na kota place wa na zande na ba prêtre oh avant mo ba yeba na bango na yeba na dia na bango ozopal on a balobani vice gouverneur ni balobara gouverneur soit les gars nanani André Mbuta gouverneur papa so gouverneur André Mbuta tanga zalayo azali gouverneur na kutana na ebo Patrick Mbuta na zala na bango lelo na venanga Patrick qui s'équide avec fondation qui s'équide ozo aider ozo contribuer na musala yaya naba Christian qui s'équide ozo comprendre siko babilo bongo bango bala ba relation wana ti ngana na ba relation ba ndumba te ya fimo be ya ndumba ki na kosala cop akeba osala cop babimi balali ye azumbonga ye abiyo journaliste ye wana bo faitu la journée alambi bolé fufu bo meni masanga bolali pongi akabilo mwa di de lokete ngaza kana ba fio ba kana mbongo
pe ba journaliste ba kana mbongo ba chroniqueur ba kana mbongo kwa odile manzaka nzakamba odile aleki na manike na mbongo aleki manike na kolata aleki manike na koloba aleki manike na succès odile manzaka nana ba Élysée bokota nzewa kabaka bilamba on en parle nana ba Neymar chroniqueur za munene il s'appelle Neymar. Comprendre nazana bato minene makasi ko ngana tambola na bango na via reloko te so ba petit le bogota ba ye king bakayeso wa lipa o papa embalba mota uti mboga aye akanisa kinde lipe kwa ya kana nzete o comprendre ba bakayeso wa mape kwa ya nzelo wa papa embaimba petit on se kotanga ye king le boga de la presse aya tel chokwe bele de bango no so botela mora ba chokwe bele akomo finga fali de so ça l'émission mo bwe ayende c'est mission ayambi oyambi no misa dans la succès te déplique akufa na musique akufa ba on ba génération mo ba sele ona ba innocent akufa na ma musique de yo la style sa place wana ko ma place wana oyambi no muntu ana succès na onte ba kufa ba ngotu musique ba yo kanate ba beta ate ba yeba ni pété siko boga de après na ki choko yo che wana ko bata choko pena pe bata choko sur les mamakasi ko ya choko siko oye obani so asali analyse il fa finga fali ozi su mwana oyo nani zoba kizengi aza elongi mabelo wa lifuni ya ngulo ya biso akapela Gouvelongolo owa bida garçon elongi mabelo wa lifuni pena ya ngulo akapela ya sima o batumbaka mwana wana ba yefali pupa zoba tatana wa mwana makangu wa malembe zoba kizengi alo ba ke fali pupa za disque d'or lukuta tant fali pupa yo ebite le patron na bino moko ataka envière ya fali tant fali ba ina fali na carcel la terre fala longwa tigiye fali tanga sala album e omina e komi meleke na ba système amutu mwana wa bango mo patron na bango ayende koya wa faire gola yo kana lo baboye ngapela za na to sola ba ida kanda ya mwana kanda ti malembe mwana za zoba weme otamela na bena ba songo bela ba linga bino na ba te na mwasi ti linga yo bino malebo ka ne moko de tellement moi otemela garçon za na elongi mabelo wa lifuna meme ya taba ya ngula kapela ozo courage on ba ye fali pupa zo disque d'or lukuta bo solo la malembe ko finga ndete tangu siko fali pupa asali droit chemin azu disque d'or mundele mutapesa congolais te ni africain mundele apesi ba signer papier fali patron na bango moko na lozaka na envier a fali ane ko envier fali tant fala bani da sala orchestre yé pas envier sala orchestre tant ba sala les marquis yo mona yo merci na bill tant ça les marquis wala fala na carte la tête tant ba sala les marquis wala fala tsanga ba mpe ba panza na poani merci na monseigneur dango Bill Clinton animateur patron ozo mpani mais na comprendre sikoyo mwana wana o bana ko lobage tokos et tokos e beta te tokos e kufa e makoloso nini yo mona wana makola mabie de oza mwana moko obana kota ba mai ya sekuna oza garçon oyo soto benito lo landela sko ba famoni ya pa na pesa ba défi lelo défi ya batu nyonso ba finga fali na TV to bani kokela oluwe lupango batu te okota o lupango na ngala to vandaka awa o ngala vandaka awa na bimilaka awa te na pesi bino défi bino bo finga rasko fali to bana sa ko be mission na kati ya famille na biso ba pango fali mais pango fali bo se belé ti za yo te da famille yoka beaucoup da 20 bani na luboye nga fuite la panette nga la fuite la paina nga na limité 7e mairie parce que to bani ma pango famille to la tata la bino na komele mapango totala maman na bino ana komele mapango totala yo moko parce que ngana ya bona na autola be ata compte bancaire apambo wana ngana na compte bancaire international de ngana bona na compte bancaire international ne na zaina braza bongo na bimise mbongo de atege mbongo makamna ngani yoso uno solami elimu emani ke elimu sango oh na ngesa le carte na ebu carte na ebunga te Gouvelongolo le bokosi le bokosi tango ata le bokosi comprendre na boy na l'action ba kabila nga souki o comprendre carte sangi tika na carte na lancer le capture na WhatsApp o chango wana na la carte bancaire internationale mais partout na tambo na nango na ina braza sa omoni ngai za fanatique fali sa ko senga mbongo na za la bouche autorisée ya aigle ya ba warrior tout le monde na linga fali ni pour la mbongo ni pour la poto on a fallu pour ça fallait parce que fallait à l'équipe à misser tout à l'équipe tous les missets congolais na succès impact
Fali ndanga zala za numéro 1 ba misetu na mbongo na succès na rolata lelo ba chef ba yiba le soute je na koma bena boy obike ba fia lelo ba koma polinga garçon ata garçon na l'art mais garçon faza na moni sur la parfait bien net singa bo sur la logo so ti o mo bena sur la parfait so ma bien mais ce que bana wana no mona ba on ba zala wana ba na sur ma peka de to ça les mission yel ça longo la tie lamba bo ya pamba o sur la lipeka mais on va ce qu'on a parfait goûter ça ba te ga ngo combien la lingaka nasanga mbongo mais parfait l'inetité montre net boy na montre dobi ke poani na la ta montre ba 3000 2000 t de pour mo so mo na montre c'est que faut ba montre ba dimension la montre et monsieur aussi la te ba quelque chose de belé na monyango omonango ba quelque chose de belé tika ça bana na ni ba zo ba na ba kizengi wana tamba lika ba finga fali ba e ba ke ser paza nga banga tinga na yebisa mani ke nga na lobana batutu babanga yoka na lobana yoka na lobana ye lipende na nga elekelo mino na kitoko point bar na yego lobana tola so tolo wana ye na ba soutien nyonso na mokini mo ba osala mesure soutien na o banda to eti 30 ans no ba bimisa ngoti de ba mesure ba soutien o esa lelo za presque to yes ko ba 45 wana na de bimité de ba ça l'effort ya ko yebisa président États-Unis izini wana ba mesure ba pesa vena commande ba sela mesure a soutien na ye on comprend na nenga mabete ngana blague raté au fini Fali d'ailleurs finga quand tu blagues avec Fali moi je vais venir pour répondre mais moi je blague pas ya on est sur ba on la petit wana autant comme comment il Bouve le Gaulois otali garçon mo ati biloko matoi le roi kuluna garçon mo balati chemise et lamba basi du colo garçon mo sans sinaye yebanité mais ba Gaulois ba déplorer derrière dossier il y a fait rigola derrière dossier fait rigola fallait sima silou ba ba ke ba tera sima silou ba ba tera sima bangoti ba personne ba so ba mituka ba komi na mituka ba komi po muta kabele $200 il fallait teka sima apesi sima ba bete na sima sima nini o ba yo ba izana nchi ba teka sima to ba bete na sima silou ba komi teka sima silou ba teka sima to ba bete na sima ba komi teka sima la bedon lo ba bien ba teka sima to ba bete na sima oyo ya silou ya njini okopa ya blague te ngani mina fani bina boy na bilongo linga ale mo mobala banditala na raisonner pas sur sumbo na sumba so na leba pizza na leba so na kena ngala ba café musique na ngakuna na ba kamana ba libani na leba pizza na leba bloko tuana na keso na toana na ta passo na sumba ba censurer les émissions ba censurer émission ba ko tsanga non soki na kokufa mobali na otika mobali po nga na ne tolo mona nga ya bien mobali foza ka sing na yo ne tolo mona ya bien oyebi ko caresser mwasi oyebi ko sona na mwasi oyebi ko sise mwasi bien kitoko oza no bien so ngai soda mobali bango soki batekaka sima silu oyo ici na silo lelo bazotonga yo senga bato batonga ba étage lelo mboko eza kitoko oza mopani soko fini Fali na 10 nga na oyanga na serpent na bangana contre tous les communes ngaba leader musu bakanela nga babengo odile manzaka pe kisa la medo na funi la parking na bisi ebongo na tele voice na tine odile manzaka na bien lobana ye ake parking oya la medo on est état de droit mon est la respecter muto tokende malembe to sola te no ba mingi balobi boy ba question nga yo pesa ba réponse na respecter muto respecter Fali na respecter le muto respecter nga au moins tu vas garçon théâtre mikolo ba ko ba pédé na ba lesbien lelo OK bazo tinda bino mo lo meka mso au sala théâtre non pour critiquer Fali boza na ba te ba gato théâtre bo chaka choko bo ba pédé bo kenda ka Dubai kuna ba ke ba hôtel au petit au hôtel ça silou kuna allez au salima oya na l'arabe au moins le roi fait nani Baptiste oh ya biso oh ba ça pour to ba la die sobe ba fi de loin ba fi na so Fredi Mbalo Sombo ba ici péchant la Black Live ba nani ba coquette ba Adaï Lunga ba Mama Kalunga ba Mama Kalunga ba nani ba Sulu Diata grand prêtre ba Pakaloui ba vie de loin ba vie de loin parce que muto les qui vie de loin sati na Congo les lots sont fait on a zaté muto ko koma roi ya sati
parce que vidéo ça a maïken na ba comédie tout ya Africa la pese moto de Sigazali la main d'or le lo bat baromo ba na sima dossier ya faire ego la falaise na sima wana omoni pona ba ke batama omona ba ke bato bazaba zoba ba kizengi ba bolole batamba le ba ban le ko ba pichona faire ego la zam musicien ya Congo abeta musique na ye bien asala ba album na ye asala ba succès na ye fallait azana côté na sa musique na azana orchestre na ye le lo sa numéro 1 leki ba tutu fali aroke pona mamba faire quoi ça ani yo kasi soki fallait azana pas faire au sepela nango soki faire azana fali faire ana pas fallait au sepela nango non fallait azana musicien ya Congo abeta musique na ye asala makam na ye mais le lo fallait azana numéro 1 na succès na ye faire sa vie privée na bon tika faire ego là avant à raisonner mambu ya bana na ye famille na vie privée na ye à raisonner mambu susu à raisonner okese na ye batu nyonso baza pembeni na ye wana batu wana batachoko wana ifala benga na bango nde baosa baobebisa orchestre na ye yango moni ki orchestre lile ça na succès te non bimisi planté na marché mais baobeta déjà nini dynastie mais asa promotion nango te propose un cachot non botika café regola na maramba buzoba obozoloba on est vie privée et ça ma papa linga dike moi na mais na et pas na biso ba africain za bongo te mundela kina o dimension mususu déjà les nga za boazane a obimane bientôt là azozongisa la carrière na ye azozongisa la musala na ye azozongila makam na ye botika ko comparer tout ça là non fallait à côté mais na musique ya Congo na succès na makambo c'est numéro 1 c'est de King Fally Ipupa di Cap la merveille maravilloso el Pepe de Olo el Pichichi el fantastique el Mosissimo merci la médor tout le monde chité mais jeune frère Mora Fally oyo bakoma ko rivalité na Fally innocent alobaki musique na biso innocent na succès musique na biso mais non tant que tu sois musique te donner ça un beau garçon la médor yango innocent sala binoni innocent abiba ba emno de vieux zara nango te musique betande na bar ba yo kano sala succès ba emno de vie ba benga ngoni na ba benga ngoni sima kama tolobi bobo boostaka bobo booster ba vie wana abi abeta musique na poste ba abeta musique ba yo kakaye asala album mobimba o ebeta mortal je crois album ça a dédié pour moi sinaï on va pas dédié pour moi sinaï pour moi sinaï album na ye bimisa ezaka pour et alors émission auto ça ya minga mais émission on doit dédié moi sinaï pour bondila kai à côté ni asala ya moi sinaï moi c'est combien année na ba na communauté combien moi sinaï année Rebo Rebo ya joueuse on beta na Cameroun Rebo Rebo a peso mbote ngala tuni mwasi ya mwana no tangi komune ya nani Rebo ngasko na yebi Rebo oya jouer ça va bango mibale abeta na Cameroun et après l'équipe à Cameroun a bassi petit mo Rebo capitaine de l'équipe abeta kuna Rebo mwasi na yempa botine mwana Rebo asala nini mwana na ateka bilanga bateka nguba fufu ayembaka Rebo a peso mbote parce que na ba boîte betaka na ba chanteuse ya Congo numéro 1 na bango ya Rasini Leker na chanteuse numéro 2 na bango eza Laetitia Lokwa aza na Lokwa Kanza aza ba 5e génération ba ba innocent ba sarape baza wana na banani pe basasa na ebele pe to apena artiste mo pe awa o aleki bango tu ozo mpana tala ba appel batambo osko mutabenga nani mutabenga Fally mutabenga Fally Jonathan Mie leka Moïse Mie mutabenga nga parce que nenga benga nga boy ana vin na restaurant ozo yasko staraya le trainer Jonathan Mie leka Moïse Mie na MC onazo ya wana ozo mpana so leka Moïse Mie agenda ka betasi ba tu atama bakaka ba danger masana nga mais ozo yasko na vie Jonathan Mie ka Moïse Mie la pesi pasteur Moïse Mie notre pasteur Wana Marambudele tala kindo ki ba congolais
bakomi ofinga na basala nzambe bokiala bofinga na pasteur Mutomba apôtre Mutomba pasteur Pétas vient nga pétara timu comme ça pente mukinza la plateau sali la personne moté biso ko sali trop mon chité mot de la fin non par rapport à mot de la fin nga za ba tu comprendre que le 29 tous les warriors toujours à l'attaque tout ça on a les 29 tout ça on a merci na ba warriors tout na ba tous les communes sur 24 communes à Kinshasa pour ba organiser ba réunion na bango ba tout ça là même si les ama bé merci na Afrique Mobimba parce que barouya donc na prasa to betaki tout ça on a tournoi non ya ba concert ezali non ba bé les seuls orchestre lelo bo sepela na ngote nous avons un groupe d'accompagnement vous orchestre c'était d'abord boyango vous avez un groupe d'accompagnement mais est-ce que le groupe d'accompagnement l'équipe orchestre va Congo et l'équipe BCBG BCBG va mettre un concert chaque week-end et bon paf $200 hein ce qu'on fallait poupa à Cameroun concert, à quel Nigeria, concert, à quel Gabon, concert. Est-ce qu'orchestre a chaque samedi, dimanche, la ville? Ah! Basala Moussada Makassi. Moussala Nini. Répertoire et tonda. La musique est allée. La personne a défini la 2022 mis album. BCBG mis album. Tout le monde banane dans la succès. Ah, tout le monde est bloqué. On est. Et quand là, micro non. Merci beaucoup, merci. Dans la vie, il fallait un mystique. Tu vas comprendre que il fallait un mystique. Tout comme na souka. Tout comme na souka. Tout respecter quand on est là. Non, tikelo maloba. C'est là nga tikelo maloba. Nga désannoncer na tikelo maloba. Voilà bo supporter ngai bo tenir biso regarder bo biso za na la medor. Azo melisanga pe malokola lokola yenda ya mbingai. Bino batutu bola na entretien kitoko batutu bolinga razia sifu na zana plan ça de musala kitoko na tika la medo assisa maloba suka linga loba ngana ke na ngai rendez-vous ka na DML TV original mais maloba ça pas comprendre le mot qu'il fallait pour parler karabango tout parce que étape ba vient na biso ba sala succès fallait azala raté vous comprenez ce qui expliquer bango tala benda kuno expliquer Félix Oazé comme muku abongo mutatanga oleka biso na maye oleka biso alobi que fallait pour pas tous à fier na fallait pour fallait que c'est alobi fallait un numéro 1 il y a un numéro 1 na Corée fallait un numéro 1 na musique pour respecter Fali c'est ça en arabe pour respecter Aigle Marabiyo soit et à dire au fil pour va faire ça na ba succès na bango fallait ça la rapide pour les époques ya Fali parce que Fali succès na ça type mission type mission na 646 il a fait symbole de matutu balinganga des temps où Fali tant on va vivre dans ça succès Fali ça la rapide mais les époques ya Fali ça numéro 1 avec tous les missions congolais des numéros na soro benga nenga normal on a besoin de boire kayo tu solo te solo nga mabanga ba $50 na boire mutu te konga mona la nga des soins on a besoin de sur la relation bien to so nenga bien des soins on a besoin ba boire kayo ba yambanga na chaîne na yo ou bien on a besoin de faire publicité lo na yo on a besoin ba programme ya F victime ya ba warrior ne ba osala marambu ou bengi na plus 243 numéro na 09 76 46 31 77 09 76 46 31 77 on a bobé ngamoko la Médor le petit aigle l'homme de Yukata l'homme de Venin na pesi mbote bongo na le véritable code mondial ya Wuli Moucheni merci papa et tikalika ba plaque père plaque kaka même candelle était car puna bien donc merci na tete nai maboko banki motema ya Rachel Futa na pesi mbote et na pesi Goga Irti watana bembote Robino Mundibu patron taligara depuis que na succès na pesi bina filé full boss les 5 à obeta et pas ya Patrick Moulele Moulex qui remercie Patrick Moulele Moulex na sima ya commune et Torozala on n'est pas espace c'est pas ya Stan 23 24 et pas ya Gilinda la princesse mon salibala ya Tongo Kadi Diamant, moi si à Pembe, à côté de la palette, Kadi Diamant, moi si à Pembe, mon colonel Patrick Kyungu, Kanga Bango, Sigabiso, toujours, Bafani, et Batutu Balingangai, la Lingabino, Mingi ya trop, et Patrick Kisegeni, Venanga la personne moté, Jonathan, la personne moté, merci à ma fanatique, Balilanga fort, s'abonner, aimer, partager, mission, Colt Sango, Vina Kata Kata. Et à ce qu'on est Belle vie Kandé
alungane ba problème te star international fimo ba tcha côté mais bino bolukela ira ba problème bo finga ye oya remercier finga Belgique kandi na bino ba fia théâtre pamba bino ba lesbienne bo komona les Belgique kandi na pese mutu ta sola ka bia ka ba ne ba mbongo ba 200 ba 300 après na bossa de goga artiste goga vena ngai goga na biso yeso meki et na so na ki comédien so meki na vidéo ya yela sasi grand caméraman na biso o bisinga kitoko Denis Merveille muta filma yesu yona Herman Kasongo o eza la médaille la bouche autorisée aigle fali pour ba wario tout soda yeyo bile manzaka CP ya mboka mambo Herman Kasongo patron azo ya kalaminte mtalar tozala wana merci na batutu balinganga tokos aigle ya la bye Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original.